toki poto zwa information surtout nde tozo ko insister likamba minembwe Congo ezokende batuti banyamulenge ba Rwanda bazui Congo président Elias akila message pote apanza biso bapandisa ngo toyaki poto zwa message wana toki pona lomeya te. Mais ce qui toye le la conférence de presse, il y a le président Martin Fayoul, Maman Chantal, ce qui a zalaki mu 4000 bo excusez-moi mais ce qui banda ko teka na zikida kaka po politique ezo ya mamutunyo sona muto banda ko sala bilanga na muto banda ko teka pilipili na muto banda ko tembele boye il faut boye ba que politique eza na mode nango ce que za pemeni ya un leader il faut banda ni ya ko agir na ndenge ni na ko raisonner ozo raisonner ko raisonner tendenge oza o gérer famille na onandako. Donc, nous avons lancé déjà appel à les journalistes, surtout les journalistes sur Internet. Bamoni, bazomoni bisuka lokola, tous en valeur. Et pourtant, au XXIe siècle, bisonde makamboyaya, bisonde force. Ça veut dire on doit suspendre. Bato ba pesa ba journaliste valeur. Moi, je ne suis pas seulement un journaliste, je suis un journaliste résistant. Ba combat on a bundana muto o ba rotana porte na bundangote. Si je veux cogner, je vais cogner. Moi, s'il faut cogner, on continue à cogner. Parce que le combat, on a abunda ngote. Mais si Maman Chantal a beau journaliste, mais elle est journaliste, parce que bino ba journaliste bino ba émission. Qu'est-ce que vous devez faire, vous les journalistes, pour vous respecter? Tout na bino chibala, ba femme combattante ou opposition, ba tsaka ba beauté te. Mais yo ya ka terrain na ba beauté. Au son moment basé bana beauté ne luna fort de te. Donc el tumbo yo bandi na biso ko sa liste ko pona moi ndamba ba parler ba ko te pona interview ya président élu et Ali Malamuté. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Kuli Media TV. On a vraiment c'est un mingité lelo parce que Tobimi Banda kuna biso to tiki to na Fadan House pour na koya ko participer na conférence de presse il y a le président Martin Fayoul. Mais to komi awa maman moko boye na kombo ya Chantal aboyi biso to kota na kati. To aki poto za ba message poto panza to pesa bino ba information maman Chantal wana aboyi batu ba kota. To za tellement des bozomona ah tous a vraiment et puis tous a vraiment dessus après tant beaucoup comme à un moment élection de Boluka biso n'attend on marche on va mettre à bagasse pour Luki ba journaliste nous sommes vraiment trop dessus dans le comportement de maman Chantal on se retrouve juste après. biso a to ekipo na mbongo te to ekipo to zwa information surtout nde tozo ko insister likamba minembwe Congo ezokende batuti banyamulenge ba Rwanda bazui Congo président Elias akila message pote apanza biso bapandisa ngo toyaki poto zwa message wana to ekipo na lomeya te tozangi bambongo te toki pote to zwa information kasi to koti ba Emilie biso lelo eza pasi pote to kesu sur les 14 wana ya kosala marche to ebi ke président Eli azara souci ba journaliste azara toujours permettre ba journaliste tango mosupe agogo bima ayamba biso to kuta to sola na ye soki to kuta na président Eli to sololi wana kozali kambo mosusu mais soki to kei kaka boy to zongi ka ba rédaction soki ka boy loko te bandeko nanga to sensibiliser penda presse pour les 14 wana mutakende te tozana ba nazobakisa na lobi boye ngana lobaka nanga
journaliste nyonso azawa vivaka na mbongo politicien te pe ba politicien pe baza na eloko te balukaka mbongo mpo bafaire vivre bafamille na bango biso toyaka mpo tozwa information tolakisa bato bafandi na fond kuna bazalaka na possibilité te ya kolanda makambo bango basalaka mais soki toye lokola na conférence de presse ya président Martin Fayulu Maman Chantal soki azalaki mukati mila bo excusez-moi mabe soki banda koteka na zikida kaka po politique ezo ya mamutu nyonso na mutu abanda kosala bilanga na mutu abanda koteka pilipili na mutu abanda kotembele boye il faut boye que politique eza na mode nango soko za pembeni ya un leader il faut yeba ndenge nini ya koagir na ndenge nini ya koraisonner ozo raisonner ko raisonner te ndenge oza o gérer famille na ona ndako. Donc, nous avons lancé déjà appel à les journalistes, surtout les journalistes sur Internet. Bamoni, bazomona bisuka lokola, tous en valeur. Et pourtant, au XXe siècle, bisonde makambo yaya, bisonde force. Les 14 journalistes mortés à Rosalana Marchouana. Les journalistes sur Internet, Rosalana Marchouana, Netinga na Rubuga caméra na ye. Donc, nous avons lancé déjà ndenge basali biso le loto et potozoa. Information, il y a président Martin Fayulu, Maman Chantal, ce qui Maman Chantal. Yé atielise na porte pour mon toit côté papa Etienne Tshisekedi a plus de 30 ans en opposition atikala ko sala liste parce que opposition ndenge bato bayoke la makasi mais ba acte ya sali ezola ja ba acte moko déjà ya mabe biso ba journaliste biso ba homme de terrain to lobi boye Maman Chantal wana soki to moni netinga soki to moni ka journaliste ya mie na émission chez nango to lugagi Guy Tolugagi a bloqué les biso chez nous. Biso toza nyonso. Toza na batu nyonso na monde biso ya YouTube. Soka to moni journaliste ayambi Maman Chantal Loana na émission. Guy déjà nazo lancer message pa na yo. Tolugagi to bi bloquer les biso chez nous. To bloquer yango to pirater yango. Donc ba confrère na ba conseil nyonso. Acte o Maman Chantal a sali soki azalaki muteka pilipili na zigida e soki uta wapi. To ebite bandeko na ngai. Biso to bandi ko na lupango yo. Tant que tu as lupango yekutu projet à politique ezalaki te projet à politique ezalaki te lelo nazo opportunité pour na lo malikambo ya ndeko na biso Tatiana aza journaliste bino ba communicateur à la muka imagine toi que ozui petite sœur na yo obandi babandi ko kumaye ndenge bozo kumaye na réseaux sociaux ana botika acte bozo sala bato so baza communicateur à la muka biso nde to sala bango baza ba nyea soso biso nde to sala bango o comprendre hein biso nde to sala bango nga na yebi bato mususu bazawa na lamuka wa bazo ya ko bondelanga po basala ba interview nanga hein bazo bondelanga wana se wana nazana chaîne ezaka na 40 abonnés apamba bazo bondelanga batala bango na YouTube ata na 10 personnes lelo bakomi ko koma pona ndeko na biso Tatiana bazo koma mabe na kati ya na réseaux sociaux yaza journaliste asala kinde musala na ye biso tozaka na katikati soki olobi boy to memi boy soki okebe to memi boy biso tozaka batu ya batu te ba politiciens ils sont là pour leurs intérêts. Quand vous avez chassé, conférence de presse par invitation. Oui, c'est bon, il devait inviter. Mais bon, non, Makambo est un Makambo Minembo qui concerne tous les Congolais. Donc je pense qu'il fallait qu'il y ait tous les journalistes qui diffuser. Pour inviter, diffuser en côté. Moi, j'avais même souhaité que le président Martin Fayulu a un meeting pour en contact la population. Parce que la conférence de presse, c'est bien que les Congolais ont l'information et surtout, excusez, et surtout, na bamakambu kolekana awa. Vous voyez, ce qui est là, vous dites, il y a des organisations, j'avais dit, on doit suspendre les journalistes et valeurs. Moi, je ne suis pas seulement un journaliste, je suis un journaliste résistant. Si je veux cogner, je vais cogner. Moi, s'il faut cogner, on continue à cogner. Parce que mais si Maman Chantal a beau journaliste, mais ça va journaliste parce que bino ba journaliste ba tubo bimisaye, bino ba tubo benga na ba émission. Qu'est-ce que vous devez faire vous les journalistes pour vous respecter? Nazongi sa bino lisuna sima. Tozaki na assemblée provinciale. Jour à makambo Chantini Ngobila na azaka. O Chantini comme gouverneur. Bon monaka to ba kangi ba journaliste ni to salara. To telema ko liboso ba tu baza pouvoir. Ba to ba diriger mboka. To bi caméra ko kendete mutu ba ko kendete.
Et basala ki nini bayoka ki ba respecter ba journaliste. Aujourd'hui vous les journalistes bokabwani et comme ba journaliste pronanyo contre déontologie journalistique. Les gens ne savent plus traiter. Mais nous avons cette liberté d'expression, l'article 23. Et si Basali a un Trésor King, qu'on y a un journaliste surtout parce que Trésor King, l'autre fois, qu'est-ce que Trésor King demandait? On ne pourrait pas laisser les journalistes ici jusqu'à 22h, 0h sans que le journaliste au moins base au transport. Trésor King n'était pas venu demander le transport des gens. C'était défendre le Congolais. Parce que même les journalistes sont des Congolais. Maman Chantal Moboni. Tant que tu as gaz, liste des arrêtés. Tu as un coupage. Président Martin Fayoulou, Aza président Aza na respect makasi ya presse et bandi le loté depuis dynamique de l'opposition, to un rassemblement, to le lo ndenge la muka e kaboni ndenge to komi lelo. Président Martin Fayoulou penda zara penza na respect na presse. Kasi ko kamwa lelo o to za libanda na yebite so président Martin Fayoulou ayebi ke ba journaliste msu baza libanda baboyi bango bakota. O mona ezali malamu te comportement oyo tozo dénoncer yango eza kitoko te tokoloba pe na ndeko na biso mama Tatiana Osango oya Reyako o penza lelo eko bendana pona mama saki mo émission na honorable Mike Mukebai kasi lelo pe mama o azaki mingi pe na ngambo la muka azali penda la bienvenue suna kati la muka te likambo penza tozo dénoncer yango to boy biso ba journaliste to saka na tendance te tokendaka partout président Martin Fayoulou to bandine lelo Tebino boyebi to bandi depuis dynamique de l'opposition ba journaliste muso baza kati wana baza ba okutu bayebi combat otendenge makambo ekei ndenge to continue makambo vérité des ndenge to komi lelo bayebi yango te o to bera bakuya o bino moko boyebi kasi lelo yo biso ba o peut-être zaki ba parmi ba journaliste to accompagner ba na combat lelo makambo pito koma lelo to kokota te omoni na ebite so pona coupage soki pona ni biso to ye awa juste kozo information koyeba nini président Elia Roloba lelo surtout na likambo etali minembwe o ba congolais nyonso bazali pena na souci ndenge bandeko so bako kufa na minembwe yango président Eli penda yaki lelo pote aloba message aloba eloko ni to ko sala pote kimi kota na minembwe biso ba journaliste to na besoin to zo message wana kasi baboyi biso to kota mbo pena to zo loba ezali mabe makasi mingi to ko dénoncer maman Chantal Moboni journaliste ali ennemi na yote soko luke tumbana journaliste tuna ma bazaiba akoyebisa ndenge nini yango ezalaka kendo tuna olenga nkoi aloba ndenge nini ezalaka tuna tambwe mwamba aloba ndenge ezalaka tuna Bruno Chibala aloba ndenge ezalaka toyebi ba femme combattante oba opposition bataka ba beauté te mais yo yaka terrain na ba beauté oso mona bazaiba na beauté ne luna fort d'été donc el tumbo yo bandi na biso ko sa liste ko pona moi ndamba ba panisango ba ko pona interview ya président élu et Ali Malamu te to ali ba panisango to ali église au milieu du village ya cash to rokende FCC to rokende la muka pe to ya mais tango déjà bozo privé biso mo pandi mo kwa la muka botimi biso siko to sala ni to banda ko tumba to désinformer parce que likambo je ne pense pas que le président est allé au courant n'engo ba communicateur à la muka bazo kota ba ko le biso le ka biso mais biso ba to chaka bango micro na biso ya ofele ata le maître senga ka bango te mais ko moi likambo ya modèle boy eli makambo asoni mingi le président est lui azo le bazo boya bato bazwa alors président Fachi Béton na Goma tanga lobby ba pona ki preste ni sur Goma ki wana ba kota ki ba pesi maloba na bango ba tunye mitu na pesi bango biano pona nini awa makambo ya minembo zo pelisa moto minembo alika likambo ya ngai Sylvate alika likambo ya la muka te ni ya cash likambo tali peuple congolais mobimba tangu siko to yepona apoto kama ta information wana to pesa yango na bayimboka bozo privé biso yango siko to sala nini kuna kasa lobby nini po siko abiso ko to tema to relayer nini siko to baka ma Chantal epenge to loba siko nini o mazena no loba yango wana C'est quoi pour la conférence de presse baboya c'est le dernier président c'est le président
azaki na goma na ba Robert akoti à la conférence à président élu oui Daniel Safa akoti aya na vote aki mutalamuka mais siko Daniel azala combien de partis azala sima Jeannette azala sima Robert azala sima siko nini minyembo etekami azala kati est-ce qu'il est congolais mais ngai on a bundela ka minyembo bozo boyanga na kota poko c'est ça tolo ba complexe il faut ngabena yaka la jeep pour accompagner Martin Fayulu en 2023 est-ce que 2023 l'élection kozala na revoter la 2023 et bon proposition sortie des prises te wala ngala ndima yango te la lobela ka on a mutali boso 18 mois ngana accompagner sous Félix sa président la Kabila la tika bango pour se baba négocier il y a 13 parlementaires il y a Bemba la zoboya yango bongo na ko ndima biloko bongo nous to lingi to bunda c'est lui qui fait la paix prépare la guerre Congo ezokende toko s'asseoir li sous-souté to vanda kati wapi to surtout la mukaki to ça la langage là te na soir au soir on article nini poto ba kene ko tcha minyembo na lobby ya soki ba ko la conseil des ministres Robert on la kati nana okanisa Robert ko bala Félix ntoko na ntoko ba soir na nini déjà minyembo yango wana ba soldat ba sakulesa ba Rwandais ba to ba fali kulesa ba Rwandais congolais azati to ça la besoin ya bitumba ayebi yango asinyaki na voyage na simani nde ba kosi na voyage ani azaki libanda mbo azaki libanda na Belgique place akelo bala ko kamanda emi baleke azaki wa pour les bébés bolombo ko sabiso ba congolais olanda bi lobi na goma na lobi akeneki na goma après ko pesa mbongo bele yango na ba bataille biso sur mesure yo ka zata biso lo ba journaliste to okela kwani pona na differente so ka so to akela ba mbongo la biso boye espérons le kwande ba chéri ba salo ka so yo tele mapela ba biloko mususu to ko yete ba benga biso po chéri ayaka ta benga ma Fayulu kanda malere mais ba invite ke mutele biso ba kelo tindele mité ah oui ba ba kritika bango nde bango bazaka bien biso to osela bango to lo ka ba so ba poto landa bango maboko mais so ba to ba liko boya na biso pa lelo ba benga oyete ba benga oyete le bilo ba benga makamna ba la tefeso le kateto après ça, par le que tu les moutons, tout bas politicien, tout bazo lia. Bozo boma bangote. Kaka biso ne bonyo ko la biso. En tout cas, on en a marre de biloko zo sala la République démocratique. Mais ngala zo bisa bala Congo. Message honoré Ngbanda, to yambi yango papa Ngbanda, to yambi message na yo. Mais loko to lobi boy. To boy ba mot d'ordre pe ya libanda. Pourquoi bino bwana poto bozo lia bien biso to souffrir na malili soko se ya zongi ba Rolande mbango bakangi asa de singa ko la te. Océa ça les singa koliate akoma na mboka lembe mwamita kobata soki bopesi mot d'ordre boye a appelle à Kinshasa to le kanina bino to kei ko bunda une fois pour toutes et ko sala biso bien ou bien soki bopesi mot d'ordre botini mbala moko mbongo botini mbala moko mbongo bayebi bilo boye bani boko luka so ba beste botini mbongo tango biso to zwi mbongo to préparer ba soldats du peuple basala to ko bunda la bango mais o to lingi to zali sanga to ko zali sanga ya maloba te parce que mutu asana nzala la libumu akosana mutu asana misoli sanga te to ko bala ko lia ya la se to zo kosaka ka kazaka mais biso o to lobi to za prête pour le libérer Congo to ko ndima ka souffrance ya boyete to zala ka baumbu ya mutu moko to tele maka kolanda ka batu moko boye bazo négliger biso on dirait to ana valeur te on dirait to ate bo l'état apesa so ba carte presse to tumba ka ngo to ni ngalo ba pa to kena ko futa ba mbongo yango ya ba carte oyo ya musala ni nango to kenda banyoko le biso bazo kenda ko nyokola nyokola biso ba oyo musala ngo nini yango ka ba journaliste so basala ngo to kenda ka ko pe ba ko tuna ba document olakisi ba document siko musala ngo après la kanini poso ko koti ba biso ke yote o koti ba biso ke yote do ba saka la kalanga atanga ba matriki nango soki 0 combien na 20 22 bo siko musala biso siko ezali 15 17 est-ce que musala ezani ata bino moko bandeko la ngai bandeko nanga eza vraiment dessus na makambo eleki lelo mpona biso bajournaliste tozalaki négligé bandeko na biso bazalaki libanda ya kokamwa j'espère que bozolanda baimage ya papa wana mokolo bongo aza kofinga babétise mais c'est grave comment mokoki kopesa presse respecté tozalaka toujours wana mpona kolanda bino na bamakambo na nyonso toassistaka mais place na biso eza wapi bozo respecter biso te valeur na biso eza te je suis tellement dessus je vous aime beaucoup prochainement toute une émission une émission